Fali yé moko tout kolobana nous sommes na passeport vierge ngana ko dévergent oyo mboka ya ndengeni kolobani ba petu wana tout omoni journaliste ne wana te wala taki sous kilote ani samukila donc ba pesa ba passeport on senti te moto zo pela moto ni oh yo même ne pas comprendre te moto zo kitsa kilote kilote ya 4 yo kitisi yango petolo polele. Mais ça, quelle émotion? Azam Dalbosa qui est poto la moquée. Poto, pour mouton qui est de poto, c'est l'émotion. Il y a un fois, c'est l'émotion. Et là, ça a l'objet en clair. Yani, totika pepe na kati ya distraction te. Fali moka l'objet clair. Nga passeport sur les vierges dans le dévergent. Nous devons chercher ça qui sur ça peut sur papier sur visa pour naïe. Yo comprendre na ndenge wala biso beto comprendre na ndenge na biso. C'est-à-dire soko yé pas na yé oza mobimba ya o déverger yo apé so visa. Foli na nganza ba osunga o. On joue 4 ans, on joue 3 ans. Parce que y a marqué la même maison. Hollanda. Bon, en tout cas d'abord ils ont le bien. Et là qu'on a la police à la Fali. Ils ont maison au ya kota au yé aye ko appliquer mon Congo. Le Hollanda ba kize il fallait à kota. Le soko tali Marcelo a lui que non papa oui ba bibisa génération. Mais là-bas Fali pe avec cette génération à double sexe. Répétez ça. Fali pe avec cette génération à double sexe. Papa, on a double sexe. Mais vous comprenez ba artiste. Ngala ozong sa on a ba acte. Papa Maemba showbiz Simba Mondo yo qui viva verra. Qui viva verra bo monango. Ozolanda yaniki wenge. Bo monango. Fali aye alo. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam. Voilà, chers téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. L'Okuta la musique avec Yannick Wenge, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir les combattants, les Congolais, les musiciens, les comédiens, tout en os confondu. Toujours dans cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Boébi de tourneront à Nakati Africa Ngele, possiblement à Johannesburg aujourd'hui. J'ai un grand plaisir de recevoir pour vous Patine Zoko, les combattants avec lui. On va parler sur l'actualité. Torobeta Masolo Nyonso, Toruso Mamba actualité. Et Zamba Liboso ta la vidéo, na seba komi s'abonner ou cliquer wana, bo s'abonner belé parce que bo zoa na ngonga notification ko bo s'amater pour recevoir ba vidéo oyo et kokota nasima. Je suis avec mon invité Toruso Mamba belé, les à côté, na les akati tout au long de cette émission. Patine Zoko, bonjour et bienvenue dans cette émission. Ouais, merci Yannick Wenge Motatona la Bonzambe, santé Zamala, merci pour nos opportunités pour signaler sur dans les cas sur la chaîne en tout cas mes enfants m'a bien. OK, merci beaucoup. Nous sommes dans la vidéo lobby ba combattant ba côté l'ambassadeur il y a Congo en France, tout moni wato on coup d'état toni na moni combattant mo à partir d'aujourd'hui. Moi je suis l'ambassadeur comme yenda comme ambassadeur pour na kaka concert il y a Fali pour beaucoup tika Falité le 25 il y a mois ou 24 jours déjà à Bété. Comme soutien ambassade, ça dit sabotage l'ambassade en France. D'abord, condamné Artsouana Bassala dans l'ambassade et une colobapé même l'ambassadeur a complice parce qu'ambassade est en sécurité. Ambassade pour Kotana nous. D'abord, ce beaucoup qui le colle à client pour mon bureau et ambassade des arrachés. Toi la pétrole, mon ambassadeur. Au Kotana été. OK. Le baba au sala désordre dans ce moment na bureau ambassadeur. Alors c'est-à-dire ils ont un bateau pe bazana 4 ya gouvernement bazo bunza fachi. Répétez ça. Ils ont un bateau bazana 4 ya gouvernement bazo bunza fachi. Parce que bato balingi te fachi alonga na biloko azo sala. Moni d'abord Yannick na vie ya mutu foi ba kaka ba fiti bazalaka. Tant fachi azo sala eloko abia bato musu ba sepela te ba bike ko bonga ya Congo za malheur pour na bango. Na pesa message ba combattant ba sali axe wana lobby ba panzi ambassade na biso na France kuna ba sali ba sabotage à niveau zéro. Vous reprenez un message. Alors on a condamné na Arto Basali parce que nous sommes des Congolais. Alors ma musique ils ont un rapport morote na gouvernement. Alors Fali azo ke ne ko beta na arena soki na arena ezate gouvernement tatindie ezate ambassadeur azape na mote o akoki koloba pour na ba musique wala aza producteur ya Falité. Aza producteur ya Falité. Alors Arto Basali non tant que nga combattant na condamné tant que ba Congolais
bozo bundisa mwana mboka lelo par exemple bino boza contre Fachi tozonga soki lelo Fachi alungwe basali eza contre Falite eza contre Fachi eza contre Fachi parce que lelo bozo bundisa mwana mboka na bino oh lelo atie mutune na risque pona mboka tala lelo makambu lelo ekomi lelo na monde Fachi bimisi a dévorer secret occidentaux nebe européen atie libanda Asa présent autoroïque ko soutenir à 100%. Lelo ce qui lelo par exemple boluki lelo Facha alinga lunga na Congo. Ça dit bozo pèse avantage na étranger ba déjà kamboka. Tokolo ba ke ba congolais ne sont pas des congolais. C'est autant yo ke mama Fachi we bango bazo ba fali er ba tout ba na image a biso to yoka. Fali ko beta te bino li fali bet bazo ba fali mais ba lui Félix te. Mais il faut balanda fali ba bi hôtel est-ce que ba misia fali bazo fanda. Pourquoi ba ke attaquer na hôtel au fali azo fanda te. Répétez ça. Pourquoi ba ke attaquer na hôtel au fali azo fanda te. O monte que ça mascarade. Et ça baise moko bolingi bo sala que non bon négliger gouvernement place parce que tu as dit que ba français baza contre Félix. Ba li Félix. Il y a ba français baza contre Félix. Ba français baza contre Félix. Ça dit to ko ba que ça bloko que Macron tatini ba sala bloko. Répétez ça. Et ça biloko Macron tatini ba sala bloko wana. Donc c'est que la qui que jour à concert il y a le 25 novembre déjà depuis so tali ba combattant wana ba ko panza ambassade wana. So tali lobela ba sa ba ta double sexe. Répétez ça. Ba combattant ba ko panza ambassade so tali bango. Ne lobel na bango na muto azoloba wana. So tali azam ta double sexe. On dit bango ça va PD. Ba sa ba PD. Répétez ça. Soko tali batuana sont des PD. Otale lobelina bango baza ba PD baza batu ya Macron. Baza ba moko ya ba double sexe. Pour kaka koyamba parce que basali sabotage ndenge président Félix ayambi opposant ya Macron na kin. OK. Yo basali marque sabotage bon. Pour opposer à Macron, aza bon akeye kitoko na kata Kisasa. OK. Ne basali sabotage wana na ambassade. Pour opposer à Macron, misemo meme na bandalité ndé. Akekuta na population bazo souffrir. Il fallait Macron qui okuta na population. Opposant akekuta na population eloko oyo. Eloko oyo Macron fala sala amoni ke ekotise déjà bi parce que opposé à Macron mundele wana akeko kuta na population o bazo souffrir population bani ko belela président carrément et comprendre que na deuxième mandat ozoya Macron likate ba créer le kwana na mbasa de Macron créer le kwana luki bata double sexe baninga ya tantine fali. Répétez ça. Aluki baninga ya tantine fali. Soko tali bato bakeko panza ambassade. Il n'y a pas de combattants na yebi babunda na France. Bazate. Tala le bela joana. On comprend que non c'est garçon moko ya double sexe. OK. Si on a acte on s'attendre le 25 novembre on a concert à Fali. Au beta normal. Pour ba combattre misu pe bazaki ba telemela concert wana ba combattre pe misu ba ye wana to moni ba telemela pe ka concert marqué ba panza ambassade mais le on dirait comme un groupe moko bonde ba créer bango so c'est concert a fallu le 25 novembre ça normal tout le ngai d'abord na konanaki acte wana d'abord parce que Congo est na ba guerre Congo tango est na guerre faut conscience ya peuple ezonga ils ont gouvernement ko tinda bino conscience ya peuple c'est-à-dire quand on parle de peuple biso nyos na ba musicien na ba joueur na ba soda na ba politicien tozongi sa morale ya kolingana mboka na biso. OK. Alors na monaka ba musicien na biso vraiment bazalaka vraiment trop vraiment fan ya mboka te. OK. Parce que ba sabotaka bloc ebele le kana Congo ba massacre ba bloc ebele ba lobela ngo. Mais fallait ça la bloc ate ya yemeka yembela politicien mo boye fallait ça. Non, ko yembela politicien ko lobate ko le lingi mboka. Et ça peut que 12 pays que ACP na gouvernement oti. OK. Osolanda. Na moni faire auti ko beta bi kazo beta concert mo pona ko aider batu ya est. Na tata Raphaël. Il y a aux Hollanda. D'abord, ils ont aide moko boy oyo ba misenyo sobako Hollanda yango. Fali pas ça là. Bon, fali soka sala kango, asala yango na ndenga d'esprit. Ke na ndenge ke ala sabatu ya sa top.
Ozolanda, oh Europe, UNICEF, oh UNICEF et Bengisiye, oh Asomba qui va na quoi balance. Ozolanda, bon, Artuana d'abord ils en ont bien. Et là qu'on a la Bundesliga Fali, ils ont maison oh ya kota oh ye aye ko appliquer on a Congo. Le lot Olanda ba maison il fallait à kota. Le lot soko tali Marcelo alobi que non papa wemba abibisa génération. Nelamba. Falipe à BBC génération à double sexe. Répétez ça. Falipe à BBC génération à double sexe. Ah, papa. Ah, on a double sexe. Mais vous comprenez ba acte. Ngala ozong sa on ba acte. Papa Maemba showbiz Simba Mondo yo qui viva verra. Qui viva verra bo monango. Ozolanda yaniki wenge. Bo monango. Fali aye Fali iye moko tukolobana nous so na passeport vierge ngana ko divergent ngeni kolobani ba petu wana tu omoni journaliste ne wana te wala taki su kilo tani samukila tant ba pesa ba passeport zo senti te moto zo pela moto ni oh yo même pas comprendre te mutazo kitsa kilote ya 4 yo kitisi yango petelo poelele ozo émotion quelle émotion azam dalibosa ke poto la mokili poto po muto ke ne poto poser l'émotion yango faut service émotion et là ça alobi yango clair yani totika pepe na kati ya distraction te fali mo ka lobi clair nga passeport so que ça vierge na ko divergent oh moko divergence ça peso ça peso a peso visa pour naie yo comprendre na ndenge wala biso beto comprendre na ndenge na biso c'est-à-dire soko ye pa na ye ozamo bimba ya o diverger yo a peso visa. Ok, on soit 4 ans, on soit 3 ans. Parce qu'il y a la même maison. Ok, merci beaucoup le combattant Pachi Nzoko. À ce discours à présent, Fachi na Brazzaville, le l'année quand même. Ouais, la l'année vraiment, Fachi vraiment à présent, bah Congolais, il faut vraiment tout ça ma bolongo na c'est Nzamba Pesabiso président. Ok. Fachi azo sala na mandaté. Mandat parce que non, Azanon d'abord les 20 dans 19 jours déjà élection. Azan missionné Nzamba tindi mission. OK. Pour l'Afrique. C'est bon après que Moïse Katumbi va valider. Na kuna oboya ba valider Moïse Katumbi parce que bato bazo luka désordre na Congo. Faut ba tiaye. To kende na ye to l'accès qui mobali. To beta e fara na deuxième mandat to changer construction, les pères et des mères. Pour na minute so bango bazo linga bazolinga badiembele la moitié des eaux de mon et aussi m'a pété et aussi m'a pété et aussi m'a pété parce que Félix bazo Félix a eu maté Félix a moni coup d'état Mobutu Félix a moni coup d'état à Kabila le père Félix a moni coup d'état à Joseph nenga atalaka un civil a botoli soda pouvoir lisa c'est betité père na lobaka yango tokozo pouvoir na kaena bik licence ekobeta te licence pe betité un civil a la bagage armé na mutu na ye tandenga sali FARDC c'est-à-dire coup d'état bolinga bo sala Félix et Simbate faut bo créer ba armée à Libanda faut armée wana Libanda faut ba le quand même peuple ne bena armée na belé parce que Félix azala nous ba soda baza fan na ye population aza fan na ye Nanzambe azafana ye. Tout le monde fait moi côté qui on a parti na ba revolver à sa coup d'état. Quand c'est au monde que Simite et Simi na ngote. OK. Félix azo sekare. Au monde ya lobelion. Obe zo boma Félix bandi na so ba kasaya ba esprit mabe. Bandi na so ba kasaya ba esprit mabe. Ndeni. Balingi Félix te. OK. Ba tondi na cabinet à Félix. Na boule que ba koder Félix na boule que bazo nuire Félix na berer. OK. Bazo mema bazo linga ba bo mandeko na bango moko bakasa ye. Mwana ya mboka na bino la province na bino oleke bo batela ye mais bokomi ko teka ye parce que so tali à tout autour ya Fachi so de kasaye. Même ata bo mona o kabuya o ya IDPS c'est un être. OK. Ce que Jama Kaboun a trahi Félix, bongo Kabouya. Pour Kabouya, là, Jama Kaboun va zagi biro moko. Makamutu Kaboun d'abada on sala Kabouya et Bakian. Ozolanda. Et alors, bon changer piné à Mutuka,
vous changez chauffeur, vous changez carte. Ozolanda. Kabuya a le même esprit na Kabundu. Kabuya Salini. Tu es président, il dépasse un minute à Salini. Obi na robi sayo Kabuya azo so bambongo ebele même ya bande kwa ba Rwandais ba ebele bazo pese. Soko ta la vie à Kabuya lelo. Soko ta la vie à Kabuya lelo, il est même na vie à Félix. Ah, nandeni. Soko ta li ba mapango Kabuya somba lelo. Mon frère, nazo biso mutu azo lingaka Félix za petit peuple. Ba politicien tout ba na Congo. Bah, un mauvais regard contre Félix. Stratégie européenne, ça fait les talent. Stratégie européenne, ça fait président. Azwa kaka bekola bakasainte. Parce que bakasainte ba bomaye. Il faut travailler dans bekolo nyoso. À cause de peu bataba nous na koti ba on a cabinet na ye. Ça déjà bataba ndundu bangala basi ba koti. À koti sabango a étouffé bandegone bakasaye. Il faut étouffer bango. Il faut étouffer bango. Sont les plupart il y a des journalistes qui ont fait Félix de Kassaye. Sont les bateaux qui ont fait des réseaux sociaux qui ont fait Félix de Kassaye. Et pourtant, bango ne va pas protéger. Bakassaye bazo sur le même gouvernement yangambu ya Braza pour nous trahir Félix. Le message à Félix pour nos voisins, mon frère, Félix, mais ça soit tekeli ba Rwandais, ma belé pour ba kota ba attaquer biso. Tout ba attaquer sur Kinshasa. Ba coup de tezo lingo sala malaki ça soit zalango. Félix aka ebisi bango fara. Ayebisi bango ki kinwa ya fara. Alobi to benga na ba frère. Mais na simalanga ba utu banga mbeli na mukongo. Mais bo to benga na bandeko. Ayebisi bango des Africains total na bilongi. Yo moni ko ya Félix to ba ya mbana. Ça so tala mupanzi. Félix atala la misu ba ko tala Félix te. Sassou, père Rwanda, il y a déjà les homosexuels, il y a déjà les PD, Macron, si ba côté bon niveau, bango baza bana ba français. Si ko ba coup de tezo le kawana, bango pona bango zo bang. Parce que ba ebi que ceux qui paient côté na Congo, ils ont malheur pour na Sassou. Si on comprend bino quand ndenge batu na fali na élection voter yabaki a voté Martin Fayulu. Ya on est bino beaucoup mo chap fali mal à l'aise, beaucoup comme ça étranger. Non, Fayulu na Fali baza même maison. Fayulu peut c'est un PD. Répétez ça. Fayulu peut c'est un PD. Fayulu peut PD. Fayulu c'est un PD. Bon Fali. Ah, bon Fali. Yo kasi Fayulu nenga zawana vraiment. Na nenga ki boje na ko bala momi wana. Momi na ka okele ngi Fayulu ayo kaka wana. Alo so ka na nenga ki mobalit. Bino bolunganga lo baba vérité oyo et yo créé ba biloko ngala zo la bino bolunga falite. Non, ba biloko zo sala biloko nyo zo sala ma déjà so tali ba grand star ba misia kala et si ba lobango. Qui viva verra. Papa me sa lobango showbiz si mamondo qui viva verra. So boboy bo monango yango lelo to monango. Papa mba lobabi babi elongi ya Jésus ba côté kango po ba zo ba mbongo. C'est-à-dire il n'y a pas de pasteur. Batanga ka combat Jésus mais biso na bango to sala elongo moko. Papa matalo bibongo c'est papa manzan nzambete pour ba elongo Jésus lui be bondi mango. Ayebi ke tous les frères ba yemba elongo nzambe wana. Ba utaka maison nyo, ba utaka maison. Le to mona ba Moïse Mbiye, to mona ba Mike Kalamba et to zo mona ngona ba pasteur tout. Que ba pasteur baza ba kota ba ta showbiz, ba atangola kana mwasi mais yemoko mutasima. Ceux qui passent à la pédophile, pour avoir besoin de visibilité à l'élo mokili, balingi ka mbongo. Ok. Et là que bon ma bato balingi ne mbongo. Ok. Pourquoi ceux qui passent moi ba pasteur ya solo ba terre alilo banzambe. Yannick, au confort dans l'école moko te boye, école na bokata na kaka. Bana bazwaka te. Il faut changer école. Église ini bino bandimbo fanda 5 ans église, vie na changer te ka via pasteur. Au moins, tu as étouffé même étoile na bino bandimi. Ok.
même ye moko nzambe tango ayebisaki Pierre tango bwaka moloba kotoyo abwaki moloba mbisi ezozwama te na suka ye mo nzambe aye tango ayebisaki boka azaka mwana nzambe ayebisi bwaka moloba tango abwaka azwaki mbisi te mais bango balobi ke bazali maba moko oyo bazotambusa liloba ya nzambe mais tango bandimi baza na souffrance il faut bokangola bango na souffrance mais de plus en plus bandimi bazofana na baeglise oyo bazokoma na souffrance ya makasi. Pe ba pasteur bazotala te na niveau état autokomi. Tous les pasteurs na niveau autokomi. Na niveau autokomi ba pasteur ba kosenga so bandi mabonza te. Pour souffrance comme makasi. On ne va pas misalat. Il y a pas encore mon kilo ça ameniser. Ba luka boulot. Bango ba comme c'est église boulot. Mon nima comme na niveau assomme la pasteur na sous-vêtement. Assomme la place ma fout à Gopakola. Assomme la place. Ouais, beaucoup plus de esclaves. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin. Passe un message na Batubato Landa Bisso, na émission Lelo, bon to kabwana. Alors, message est à mon avis déjà dit qu'à peine Nati Makol déjà na Katanga. Alors déjà la Monique non ma camisa déjà bien pour ngai na autres c'est dit qu'à peine. Babi na Moïse Bapir, babi le mot échanger ou nada. Bien Moïse baza Bapir, so baza Bapir fallait Moïse abimser na prison pour tant on a bakanga kai. Moïse na kabla pe baza Bapir. Bander olia sani moko. Alors on se paye mototo yango. Babi misae bapinir mutu pendant 20 ans na prison. Facha ya bimisi azala pire muto abomi yo. Tous ceux qui pire tant qu'on vivre normal. Mais tant que vous avez toi sous la purité, vous avez que c'est que ça ngaï. Bon, au moment il y a ni que na koro tia mutu azaka mutu. Mutu changer ate zaka nzambe. OK. Alors na osenga kaka mawa ya nzambe ekotala ba politicien na biso balinga mboka na bango. Voilà. Décidé. Et là on osenga na bango tous les politiciens Congo et là on senga bango nzambe oyo parce que Moïse yé moka kangola ka Israël et ça prière ka bana Israël té même la prière na ngai on a ko senga nzambe ko kangola pe batuana na ko senga ka na nzambe na ko senga ka na nzambe à côté la ba politiciens congolais balinga mboka na bango na ba soda na ba généraux na ba opposants batika kolandaka mafieux européens et occidentaux. Voilà, merci beaucoup Patine Zoko le combattant, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Lokuta la musique avec Yannick Wenge. Motoro Atonda Nakati Nagibonzambe. La dernière song pour bino combattant Patine Zoko Nakati émission yo Lokuta la musique. Merci beaucoup tellement belé la pesi mbote na maestro. Pour le maestro place au tonga lamba qui toko. Bon, à sala bilamba na ebisio. Na ba voilà ba maño c'est ça la makuna. Azaka na Roki na Cavendish wana okozala mobima. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemara. Salande Makam.